Sanja Komba oya pesa biso Belleville la patron na moto passe ezalaka te okola na kimi okola muka na kimi en tout cas nzambe zolo kumu batelaka Belleville nzambe tala mama mukolo oyo akoki ko supporter Davina te ayeko répondre Davina voilà nzambe tala kumani wana prière hein tale kumani Nzambe po alinga kota na vie ya Belleville acha Belleville lokola anniversaire na ye akomi koyambela Belleville banyama mikie na plateau po bafinga Belleville Nzambe kota likambo ya Belleville amen amen. Davina toyo kangona nous impression na ko zalani parce que biso to loba makamuna ba preuve tozo loba likamuna preuve ezate ke o to kosi o to salibo to loba na ba preuve après to kozonga na sima toyo kasila ndenga zo répondre Davina na matata lelo chilobi na koswata na stade mobimba na mafinga na alango na loba na bitumba to meka na makasi ya beti mais tellement na au-dessus de la mêlée moi ça noko na likolo au sommet na kokita te na baraya miki eloko na otambola nzela mutu boma mo loba azofinga azoloba na peso valeur soki na répondre osenga na mutu boma na ko répondre otenga na mutu boma te nos vies font trop de bruit merci roulage faut bien poser la cabane ça na pour fumo la nzela pour pisa mutu osali musala maintenant la grande dame en télé pour tous voilà toyo kinga na matata lelo chilobi na koswata na stade mobimba na mafinga na alango na roloba na bitumba to meka na makasi ya beti mais tellement na au-dessus de la mêlée moi ça noko na likolo au sommet na kokita te na baraya miki eloko na otambola nzela mutu boma mo loba azofinga azoloba na peso valeur soki na répondre osenga na mutu boma na ko répondre otenga na mutu boma te nos vies font trop de bruit merci roulage faut bien poser la cabane ça na pour fumo la nzela pour pisa mutu osali musala maintenant la grande dame en télé pour tous bien ka impression na yo Abia soit na stade mobimba do stade martyr offert à Tony Sasoki na 150 000 personnes yo soit na bato na nyos so ki to comprendre ce que yemo accepter la kam na Davina ko ta ko supporter yo répondre Davina bongo stade mobimba ya okoka ye bongo passer c'est yesi la ukaza na nina makasa répondre stade mobimba si la ukaza tozo ma stade mobimba to tondi siango ye moka so na bato na to kokoka on okuta bon. Au moment où la Davina atiki batu na défaut hein. Voilà. Davina atiki batu na défaut. Davina asali eloko moko boye. Ah non, te Davina za mwasanguya. OK. Ya ko kokanga motema te. Voilà. Si la uka akoyiko bomba te. Bien si là ça répond à Davina. Davina za makambo. Comprendre que makambi so to loba to wana ba preuve to yo kale kechu après to zonga na sima Baby can no moto wala jamais. Ani o mingi. O bana ma ba to nyose. Ela problem te na linga la yo. Eda baby wo so la te to solika matanga. Sikoyo voilà boyoki sali na zoaki yango maman oza muta sonité hein voilà boza bata sonité yango moni babiloko ezobima ekumani mwawanga na ezate o comme ça Belleville die anniversaire non die mbandano place bino kuna bano kuta na batata batu na boulevard Belleville azala te na classe Belleville na classe otanga tango bino kuna bakosala bokibombanda na batata batu bozobanga ta basi na bango kilo basi na bango te Belleville tinda bino ta lelo yo kovandisa mutu lokola essence ya gola avant na kitu pas traiter Belleville tala omoni ngako mona vanda kaso na vandi na otala kaka te na chaka na si voilà ozomona tala bosilama yango moni nzambe pa zola ta bavina ya binoka ke kobima otike écriture na défaut yo za mutu oyo ko vanda oloba na Belleville
Ah, ekumana okisoni ntango oyoka voice. Oyoka soni hein? Oyoka soni. Po ye moko mtabanda hein? Voilà, oui. Bon, il faut tabana te. Il faut aller te. Mwana mokena lo tete na ye. Si. Mutu atika écriture na défaut wana ekumani. Bato bana osala propagande liboso masi bango. Voilà, si. Bato bana ko adorer Belleville batali liboso ekumani. Efe silasi. OK. Yango moni pe lelo bana babimi ko leketu mawa. Voilà. Aite faut leketu te. Il faut ta maman et moko. OK, si qu'on a makamo nyonso ezoleka to moni comme si ndenge si la répondre ekoki ko si la est-ce que na makambo aussi la répondre Davina. Bana ngamu na ye bako lolo bakoma kofinga Belleville bobosani bolamu babosani ndenge babandaki koadore ye lelo bakomia kosala basembla mobo bazovivre na ignorance balakisa bato ke motu wana aza mabe nzoka te baadora ye bayebi valeur ya Belleville tozozongaka na bavideo lelo vraiment makambo oloba mingi eza te bapreuve nde makambo boyoka miss lolo après tozonga na nsima toyoka miss lolo Voilà, vraiment presque la soupe à émission ou parce que merci vraiment papa Nabiso président après boyoka bien OK Davina sa makambo banali oti mokile kosila. Davina sa makambo pamela to koso na raté. Mutu sa makambo to kovandele te. Voilà. Pamela mutu sa makambo te. Neto mo loka biso na biso ba jalelo. To biso na biso tanga na bakombo, to loba na kato ba jalelo. Donc ezaka lokwa manique ndenge Cindy a répondu ki manique. Si, ouais. Cindy, est-ce que toi tu as des épaules? Voilà. Oui. J'ai des épaules carrées même. OK. Et le signal au bas qui y a moi. OK. Et le signal répondait qui m'a niqué nani oyo. Et le comment niqué répondait Cindy le qui a moi na oui. J'ai l'épaule carré même. Si quoi ah Davina lobina sila abina baresi na zomba ya mama na bino. Ah Davina apwa. OK, obetele ba maboko hein. OK. Si là où Kabimi qui zengi, comment moto le kola ngai na ko vanda te na moment oh en tout cas non Belleville vanda umela. OK. Na ben silk nyoso ba fina ka Belleville. Au grand jamais mon appel aya komi kitisa. Iti ko ba yo moura poster maman ba Davina zakini. E ko sala Davina le côté numéro numba makasi le ka maman moura na yebi yango. OK. Maman moura ba roda ke na tchétché. OK. Là ça la camarade ayam si ma roda maman moura. OK. Ozomona maman aza sans valeur le ka maman moura na monate. Maman devrait être le sac ndumba te. To yebi epete bobi misika photo. Pété le ka maman moura na monate. Voilà. Ozo bima na bana ba aja moura. Akima famille poani. Akima famille. Sonia maman. Ah OK oui. Sonia maman. Abima na camarade na ye. OK. Encore supporter te. Encore supporter choc wa ta kima. Maman Soni. Na ye makambo wana te. Soni oyo mama bino asanga yo kisa bandal mobimba. Ni leba mobimba. Na ye bien ngote mama bino chelche lele. Aroni baroda ke na cheche. Na ye bien ngote. Maman mona finga ndo mama Davina et ça la Davina no rote ya. Et que quand ça Davina munani oyo nini ekosasa Davina AVCT. OK. Ekosimba Davina tane loko te ya. Mais les lots bits ya makambo nyonso te sikono comprendre te Davina sali sortie médiatique kaka kombo nani ndenge Davina lobaki bo excusez nga na kwanda litoyi mukusa na makambo epesi nga mukusa litoyi. OK. Ndenge Davina lobaki ba meloman. Boyebi combien to bikaka na sima Belleville. Voilà. Lelo soki mwana mwasi oyo na ba cycle la bino. Ebebisi moral na ye ekatisi mutu na ye sali boye. Oyebi combien batu bako regretter combien batu bako kufa. Leketu.
Si là où Kabenga les que tu lobby, les que tu lobby, la patrona, Belvi Kandi, Obanda Makambo, les bossa si la ouka, les Koumani, pour yo quitter. Voilà. Les que tu as moi dans ma belle. Ok. T'es un lobby qui a vérité. Il est que tu as sali ma belle. T'es un lobby vérité, va changer l'histoire. T'es. Maman n'a pas sali AVC. Les que tu adores la patronne à boye. La patronne, Belvi Kanti. La linga kaya mingi. La linga kaya solo. Kobanga te. Nzambe ye azali. Yaya. Mais oh Miss Lolo. Miss Lolo. Miss Lolo, on va te monter voir na yo. Voilà. Vidéo Zali, vidéo. Aïe aïe aïe. Miss Lolo. Maman, Miss Lolo bengi be la patronne. Miss Lolo yo po benga la patronne. Sengi pe merci. O sengi pe merci. Na geste belva sali yo. Voilà. Miss Lolo za lo kuta. Miss Lolo ma gole que chauffeur mbongo. Azana chauffeur. Mama, Nzambe, nazi pasi. Nako ya. Nako ya te. Kao debout. Mama Miss Lolo. Ok. Pamela Matondo. Soki tala boya pe na oya ngako. Ok. Te biso toki Boyo senga nani. Mama, te emso na senga na bosana. Ok. Eh. Mama, Miss Lolo yo. La patronne a vraiment nakuna bade nango kokate mais la patronne après si na pe rendre la tournée ko en tout cas Belvi quand a tique écriture na défaut mais yo kaka muta liboso lelo yo comme ça Belvi anniversaire na yo voilà Belvi linga mobali na yo voilà nanzela comment no mona Belvi jamais nanzela nana liaki biloko bato kindobi ka mona Belvi nazala te hein BBC didi no mona Belvi nanzela wana Bianga nali omona Belvi na njela wana omona Belvi na njela wana te au toko ningana ningisa ni omona Belvi na njela wana omona Belvi na njela bino wana te siko pourquoi bono comme ça Belvi le anniversaire na bino boy Miss Lolo na njela Johnny Chaka omona Belvi voilà na tuno nanu point faible na tuno nanu na njela ya desiye denge chikicha cha omona Belvi na njela wana tango ki mabandel periki kuna omona Belvi yo tendresse yo mama mukolo mama kokpo kotazo bina kotazo dasa bapomba kotazo papimba fu kotazo omona Belvi na njela papimba fu ok omona Belvi na njela fa po yo comme ça Belvi le anniversaire na yo ok yo ya gola tango zo kwesa conteneur a saratola na Jimmy Limbondo mona Belvi aya osengo ta tour ya gola pesanga muta bongo yo mona camarade na yo ta ba place bino bo kita plus bas ok
bonjour na babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand est to sabino musalande e benga kabiso liboso na bino c'est bien moi votre humble servante Pam Sibatondo autrement dire la star maman qui a famille Libota la fille qui dérange les fasseurs ya sur ya Belvi Kandila patron en tout cas famille Libota oye famille Libota toujours en avant famille Libota to la sabango to le kabango nebele famille Libota en tout cas bo comprendre nga voix na nga eza bien té parce que na kosu ezo déranger nga makasi malgré actualité zo benga biso tozala awa pona ko sepelisa bino so bomoni biso pete bokotuna ke bokenda ki wapi je suis un peu malade mais to sala ka musala oyo bino bolingaka en tout cas émission bokozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision bokozongo pe na mwana suka ya famille Libota chez Bianca Zanga famille Libota to consommer mingi film na biso na kombo ya couple croisé oyo bientôt zo sila bota la junior nenga zo jouer bota la Davina Apua la fille qui dérange oya pesi makambo mikolo na toile en tout cas ndenge a jouer kitoko merci beaucoup na famille Libota mobimba na bosante kopesa mbote nangi papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé CJ la maman qui dérange regagne ngoma garçon Paris Natacha Golola patron j'étais sali aussi papa Sam Nkunku le nécessaire la maman chérie à moi si maman Gina Mabiala en tout cas bambote na bino belé merci beaucoup na Davina Apua oya zo lier sur internet lelo maman elombe cc maman oyo o baloba ke mam saloba kate mam sa répondre kate mais Davina sali ke mam sa nini à répondre biso to loba na ba preuve en tout cas émission na biso tellement eza mulai makasi lelo vraiment la plateau na ngana zanga moti na zana mwana suka ya famille Libota Bianca Zanga en tout cas bo mesana na biso boye chaque jour biso na ye to sala ka ba émission na biso ba dion na biso tellement bino mode abo sepela na ngwe kendaka bien na préférer ki lelo na zwa lisusu mwana suka ya famille Libota na kombo ya Bianca Zanga et nok soko za parole mona ngai fongoli na plateau na yamba na suka famille Libota Bianca Zanga bonjour bonne santé oui bonjour Pamela Matondo santé bien Nangolo Nzambe Nzamba Lola Bateli Nzamba Lola famille biso ngolu vraiment tout va bien et na makasi na biso te poso na makasi na biso moko boye tokokoka te nangolu na ye na grâce na ye en tout cas lokumo ezonga na tata Nzakomba oya pesa biso Belleville patron na moto pas ezalaka te okola na kimi okola muka na kimi en tout cas Nzambe za lokumo batelaka Belleville Nzambe tala mama mukolo oyo akoki ko supporter Davina te ayeko répondre Davina voilà Nzambe tala kumani wana prière hein tala kumani Nzambe po alinga kota na vie ya Belleville acha Belleville okola anniversaire na ye akomi koyambela Belleville banyama mikie na plateau po bafinga Belleville Nzambe kota likambo ya Belleville amen prière yango bien famille Libota tozaka na pama mutu te famille Libota to mutu pas cité famille Libota bien merci beaucoup na dongo lesa Nzamba Versace merci na Odette lesa maman na Lesline merci na Niki lesa un grand merci à Mifi lesa motema ya papi merci à Irène Kialuta motema Richard un grand merci à Nadine Kialuta Jocelyne Kialuta Karine Zanga Patricia Branco agent César Moko Ada Jolubanza de Turquie Luanda Turquie Paris et pas Ewapi Rose Mingaza et Bibi Chumou Somba Ipoupa décoration le roi célèbre Christian Ngoma un grand merci à Mamita Dina merci na la grande H maman Sakina merci beaucoup na la maman chérie à moi si maman José Lusadisu maman Aniba super maman Aningo Yamputu maman Ewin un grand merci à maman Gina Mabiala merci na maman Ewin merci na maman Germaine Bidi maman Yoyangwana papa Alain Eliko Papa Godard Eliko un grand merci à Alain il y a papa Alain Guy papa Alain Guy bamotone yango papa Godard Eliko bamotone yango na Pamela Matondo mwana mobalo ya kitoko boye Enoch Luzolo papa na Victoria mwana star bientôt anniversaire na yo donc et Pamela Matondo ba question yo ba réponse nga joyeux anniversaire à notre fille Babi mon prince anniversaire na yo joyeux anniversaire à notre bébé que Dieu te garde. Ok, merci beaucoup Bianca Zanga kandi olobi ba question na ngai ba réponse ya yo boni couple croisé ezo le kanenge ni poto monde déjà 11e épisode ezo kota lelo évolution vraiment ezo kende kitoko makase film to mona ke fait na ngwe oza somo parce que Davina Apua ndenga mi pesi na ore am et jouer ya Davina Apua en tout cas aotikanga na suspense mo boye makasi mono Davina omoni soza na coaching na malamu soko sala makambo mobo ya kitoko na olobano
makambo ezalaka kitoko. Voilà. Davina Apwa aza déjà na ara obotama. Et akuta na coaching à Belleville. Si. Akuta na coaching à Belleville. Davina Apwa abimisi le meilleur oyaye. Mais là, c'est pas facile hein. Au moins Davina na 20 ans na komi pesa na table. Kana za komi pesa na scène hein. Tout un 9e épisode. Ah, 10e épisode dans le Belango. 9e. Ah, si Fleur, pas Patrick. Patrick a eu les fleurs. Fleur est un symbole. Hein? Oui. Un symbole d'amour. Mais Davina a posé Fleur à bois qui. Voilà. Ouais. Oh, mon Dieu, le coup de copie, mais non, Lupango. Mais ça, on peut se monter les fleurs. On peut se nyos. Voilà. Mais Davina a posé Fleur à Patrick à bois qui. Oyebi ke maman Belleville on toloba ki ayebi kakama so yebi lelo biso ba africain pe to yeba importance ya flirte hein sûr to yeba importance nango te ya flirte to yebi te mingi mikolo to ne loko loba te bo yela biso junior na bino OK boya na junior na bino biso to na mingi loba te parce que chez nous là-bas ce qu'on ça pour ça Presley to yelo Presley voilà on a pour ça junior to na junior na biso to appelle Davina Apwa na biso to appelle na Siana na biso to na Maria na biso Tala Sylvain c'est Kandanga zo jouer ah notre secrétaire bravo bravo notre secrétaire osomona Sylvie Apwa zo pesa le meilleur ati on luka conseil pas Belleville Akeko luka conseil pas Belleville abi maman mon bali langa za lokuta moko di jamais vu d'accord Ada oui abi mon bali langa za lokuta moko di jamais vu maman mais Belleville tant que motamayele abi c'est pas la maison la nuit porte conseil OK abi ke na ndaku vanda réfléchir pona nani pona Sylvain Seka qui toujours kaka à mon avis le meilleur mais peut-être que pire koya pire yango wana Ada comme la libana na Davina. Voilà en tout cas ba téléspectateurs bo tenir biso regarder to na balabala yango bozo ka moi ba matele le bongo. Bien kazanga internet zo ninga na kaka lelo to yo kaki voice ya Davina oyo ba rezi abimisaki to moni comme si Sila à répondre Davina parce que bato batala biso to zala bazala ka bazo baté comme na ka elobeli ya Sila moto zo comprendre que Sila à répondre Davina to yo kangona no impression na ko zala ni parce que biso to loba makamuna ba preuve to zo loba na preuve ezate ke o to kosi o to salibo to lo bana ba preuve après to kozonga na sima to yo kasila ndenga zo répondre Davina na matata lelo chilobi na koswata na stade mobimba na mafinga na alango na oloba na bitumba to meka na makasi ya beti mais tellement na au-dessus de la mêlée moi ça noko na likolo au sommet na kokita te na baral kimiki et quand on entend la nzela mutak boma mo luba zo finga zo luba na peso valeur ceux qui ne répondent au senga na mutak boma donc on répond au tenga na mutak boma te ko comment ça mutak boma te nos vies font trop de bruit merci roulage faut que nous la cabane ça na pour faire la nzela pour pisa auto sen sala maintenant la grande dame en télé va pour tous voilà toyo ki bien ka impression na yo Abia soit na stade mobima do stade martyr offert à Tony ça qui na 150 000 personnes yo soit na bato na nyos ce qui to comprendre c'est que yemo wa sepela ka na Davina ko ta ko supporter yo répondre Davina bongo stade mobima ya okokaye bongo passer c'est yesi la u kaza na ni na makasa répondre stade mobimba si la u kaza to ma stade mobima to Tony siango ye yemo ka soit na bato na to kokoka on okuta bon. Au moment où là, Davina a tiki batuna défaut hein. Voilà. Davina a tiki batuna défaut. Davina a sali eloko moko boye. Ah non, te Davina za mwasanguya. OK. Ya ko kokanga motema te. Voilà. Si là akoyi ko bomba te. Bien si là ça répond à Davina. Davina za makambo. OK. Davina za makambo banali oti mokile kosila Davina za makambo pa mena to koso na raté mutu za makambo to ko vandele te voilà pa mena
mutu aza makambo te ndeti omo loka biso na biso bajalelo toa biso na biso totanga na bakombo tolobanaka toa bajalelo donc ezaka lokwa manike ndenge Cindy arépondaki manike si Cindy est-ce que toi tu as des épaules voilà oui j'ai des épaules carré même ok eloko Cindy alobaki yango wana ok eloko Cindy répondaki manike nani oyo eloko manike répondait Cindy le kia yango wana oui j'ai l'épaule carré même siko awa Davina alobi na sila abina ba réussi na zomba ya mama na bino Davina apwa obetele ba maboko ok sila ukabimi kizengi comment mutu lokola ngai na ko vanda te na moment oh en tout cas non belle vie vanda umela ok na ben silk nyonso ba fille ka belle au grand jamais mon appel fille ya komikitisa akoma na niveau ko ya ko répondre be censé nyonso biso ba jalelo nyonso na généraliser biso nyonso voilà mukolo moko te belle va ko répondre bango ba la biso place ni belle va répondre bango ata na pièce ok exact voilà yaya comme deuxième fois au coup deuxième fois ça muka ta ba 10 fois ok babi ka obwakela linda ba jeto makasi yaya lokolo kilo zozo ye voilà comment mutoko la mukolo ye moko alors amitie na place te makambu tu o Davina lobaki na ye yango moni ay ko répondre batu obimi est censé voilà ngai nini ok il avait oublié que Davina savait ya AVC mais c'est quoi ko bimisa photo ya maman ba Davina na baba no s'attendre que Davina peut-être de ba bimisi photo maman na bango ba nommer maman na bango na kombo moko boya ndumba peut-être na sima nango Davina lingo yo senga pardon po baboka mindoki na seto ezaki ndenge ni biti ko ba yo mura poster maman ba Davina ezaki ni ko sala Davina le côté numéro ndumba makasi loka maman mura na yebi yango ok maman mura ba roda ke na cheche ok na la camarade ya msi ya roda maman mura ok osomona maman aza sans valeur loka maman mura na mona te maman de vrai tira lo saki ndumba te to yebi epete bobimisi ka photo pete loka maman mura na mona te voilà ozo bima na bana ba âge mura akima famille poani akima famille Sonia maman ok oui Sonia maman abima na camarade na ye ok encore supporter te encore supporter choc wa ta kima mama Soni na ye makambo wana te Soni oyo mama bino asala yo kisa bandal mobimba ni leba mobimba na ye bien ngote mama bino chelche lele baroda ke na cheche na ye bien ngote mama mona finga ndo mama Davina et ça la Davina no côté ya et que katisa Davina munani oyo nini ekosasa Davina AVCT ok ekosimba Davina tane loko te yaya mais lelo oyo bits ya makambo nyonso te sikono comprendre te Davina sali sortie médiatique kaka kombwa nani ndenge Davina lobaki bo excusez nga na kwanda litoyi mukusa na makambo epesi nga mukusa litoyi ok ndenge Davina lobaki ba meloman boyebi combien to bikaka na sima belle vie voilà lelo soki mwana mwasi oyo na ba cycle la bino ebebisi moral na ye ekatisi mutu na ye esali boye oyebi combien bato bakoregrete combien bato bakokufa combien baboto ebele koperdre bana combien bakomende baza te mutu atangisaka belle vie je ne sais pas ya mabe nini oyo Davina apo alobi bayebisa biso eloko nini ya mabe oyo Davina lobi na kati wana non Davina alobi eloko mabe te Davina batikali kofinga te mais comment bino bokozwa courage comment bino bokozwa monopole ya kofinga mutu lokola Davina voilà pamela tozala série mura yo finga mama ya Davina ndumba oui mama ba Davina ndumba mama Davina tiel mura est-ce que tali calendrier mama na yo ok maman no moko na Soni obi ngai ko pa me chance nga mama nga za na mu bange ok ane ko na milo ba ku mama nga za na film o mutu mo yo finga mama nga asane te ponga mo le lo ba ngata mola na beki te ba on ba finga ba tuka na santé pas pour ba ye ba te ba finga ki mama nga mwasi kitoko
aboti bana kitoko voilà aboti ben telo peut-être Sonia famille zangai Théo la Sonia famille te peut-être msute banga baloba nini babimisa linga ba kongole linga ba nini be misa santa bunia so tout baba Monique Sonia famille ndenga non boya te na Sonia famille te je suis aimé dans notre famille voilà et les longs ans basalanga grâce mais pour na ma belle vie no kanga munoko te na yo défendre ba valeur eza pas belle vie très bien ozomona mutu lokola mura vraiment to telemisa mura kena basalo sirija makoloko basala ya deux fois ya makolo etengama na mona te eza yo OK OK attention te na mulai wana ko koza pe mannequin mais mannequin siko ya makolo wana zakate ya oh la casse en tout net oh mutu ni boye linga défilé boye OK nani za vandela mama na bino makolo soso afinga ye voilà oh maman bino lela zokoka te à répondre Davina obi esalinga pasi OK obi ya aza muta ba agitation ya solo agitation na ye ebimi agitation vraiment ebimi ozomona agitation ya ebimi makasi OK batika yo so na stade de Martyrs yo okoka yo Davina kuto ko supporter to répondre Davina bon au stade Davina kuto abunda na batu ne o bazebele ya zaye moko ma répondre bon au stade voilà boye contre celle banini celle contre tous voilà Davina za matata et Davina za mwasa tembe Davina za mwasa nguya non na mona mwasa matata lokwa Davina te na vina ngai Bianca merci beaucoup en tout cas ba question na biso na ba réponse ya Bianca ezokende kitoko makasi lelo ba to loba ki photo ya na ba preuve bino bo loba keto zongisa ba video ya kala intel asala boye lelo oyo Bellevue akoma sujet ya mafinga et baba Miss Lolo ba tendresse ba zomona mama mamour za soni Pamela obi ngai ngaso na lokwa bangoko mena kotaka na ba point ba mama te fo mama ba soni ne ba mama na bango voilà ozomona ba mama mo ba kisa ba tu soni za na ngambu na bango kaka OK soko tali mama na bango moko tala loka sani est-ce que Davina vraiment obi que Davina pili la mukie makasi swaka makasi apesi attention en tout cas boyebisa mama na bino soki aza na makasi abenganga mpo ngamu na bloka ye Davina osalinga pasi OK merci beaucoup Bianca Zang en tout cas ba question na biso ba réponse ya Bianca ezokende kitoko lelo vraiment toloba mingi te toloba ka na ba preuve lelo to moni pe le kechu oyo lela comment ko critiquer Bellevue mazo défendre ba valeur ya Bellevue ko bazo vivre na biso na sambla pourquoi ni na oloba boto tiaka ba voice to tiaka ba vidéo pour comprendre que makambo biso to oloba to na ba preuve to yoka le kechu après to zonga na sima jamais. La ligne a mingi. Au banama ma baba tunioso. Et là problème te la ligne la yo. Et là bébé sur la tête de solika matanga. Siko yo lekonanga. Voilà. Boyoki. Bébé quand nous montre kabala jamais. La ligne a mingi. Au banama ma baba tunioso. Et là problème te la ligne la yo. Bianca OK siko bato bazo reconnaître bolambu ya Bellevue makambu ya Bellevue nyonso musala ya Bellevue mais bazo vivre na biso na ignorance pourquoi attention la mama chéra moi si oyoki eloko yo OK tonton tadingana pa bakoyoka goût pardon mama nazo attention moi ngonga nani ya le kechu ipo mele bandela ngona ngonga le kechu attention Bellevue quand nous montre kabala jamais. La ligne a mingi. Au banama ma baba tunioso. Et là problème te la ligne la yo. Et là bébé sur la tête. OK bato ba retenir nini kambo nyonso bato ba bato na semblant si la uka bengana le kechu si la uka bengana le kechu si la uka bengana le kechu lobby la patrona Bellevue Kandi obanda makambo liboso si la uka ekumani voilà obi le kechu za mwana mabe OK
T'es un lobby ka vérité. Il est que tu as sali ma bé. T'es un lobby vérité, bah changer histoire t'es. Maman n'a pas sali AVC. Il est que tu adores la patronne à boye. La patronne Belvi Kanti. La linga ya mingi. La linga ya solo. Maman, makambo isa matata. Makambo isa somo. Mais bino soki Pamela Matondo, est-ce que yokuna bakoka nga vidéo mo boya boye? Jamais. Tu vois si moi baba ka poinsi. Boza pana mabe. Pona nini ko sala makambo boye? OK. Pona nini boyo kisisi la uka motema passe boza ba ingrat hein? Abenga na binoko. OK. Il benga le que tu na ko digérer likambo te non. Benga na ye. Voilà. Ah, ekumana okisoni ntango oyoka voice. Ah, oyoka soni hein? Oyoka soni. Boye moko mtabanda hein? Voilà. Moi, il faut tabana te. Il faut aller que tu te. Moi na mokela lo tete na ye. Si. Mutu atika écriture na défaut wana ekumani. Bato bana osala propagande liboso masi bango. Voilà, si. Bato bana ko adorer belle vie batali bosse kumani efesilasi. OK. Yongo moni pe lelo bana babimi ko le ketchuma ouais. Voilà. Aite faut le ketchute. Il faut ta maman et moko. OK, si qu'on a makamo no sezo leka to moni comme si nenge si la répondre et koki ko si la est-ce que na makambo aussi la répondre Davina. Bana ngamu na ye bako zongi sa banalise, il sous ko ça la analyse to ba roboma moto parce que ba yoki soni maman ba wa répondre à te ma répondre. Te bango ba ta sonité oh. Bango ba na sonité bango ba répondre ka. Ba yoka sonité ba oye na bango. Ba ko ya pour ngade so Isabelle va sali arta boy. Non yate. OK. So que Isabelle vim da sali loka boy pas maintenant na lobelo côté na banda ki maintenant yate. On a valeur à Belleville déjà na moni déjà loka boy c'est que Belleville va mais a quitté plus bas. Dieu merci, nous avons la Belleville à motema mosusu. Pour déjà on a humiliation. Voilà. Autant aux olobake, ngana kosu, nazana munoko na kosu na stade mobimba. Ils sont na David ko tika ngoteko. OK. David ko tika ngote parce que bitumba vraiment yé atali soke, yé pas yé. Ozomona. Yé pas tali soke ngape na yé. Ngana ko kita na banema mike te mo kiti déjà. Kiti na roso na pena maboma te ngana ko maboma. Kiti déjà yo pesa mutaliboma. OK. Il Davine, Davine ça méchant. Ça puissance hein. Davine ça méchant. OK. Voilà, toujours continuer kana ba voice Bianca lelo penza moi to loba mingi ezate to loba kana ba preuve lelo ba miss lolo ba koma ko finga belle vie bobosani bolamu babosani ndenge ba bandai ko adorer ye lelo ba koma ko sala ba semblant mo boye bazo vivre na ignorance bala ki sabatu ke mutu wana za mabenzo kate ba adorer ye ba yebi valeur ya belle vie to zozunga kana ba vidéo lelo vraiment makamba loba mingi ezate ba preuve inde makambo boyo ka miss lolo adoré belle vie après tozonga na sima to Miss Lolo la prompter déjà même ta permettre qu'il a laissé la chauffer en bongo voilà donc déjà pas au sunaka voilà tout ça comme vraiment presque na souka ya émission oyo parce que to le belle la patronne de onanga moi si geste au sali et prouver que olinga biso merci beaucoup merci vraiment papa na biso président Masumo merci après boyo kabi hein la patronne de onanga moi si geste au sali et prouver que olinga biso merci beaucoup OK aussi benga zo senga ba merci parce que ba kabela ki merci la geste la joie qui a toujours bien. Voilà, tout ça comme vraiment presque na souka ya émission oyo parce que to le belle la patronne de onanga moi si geste au sali et prouver que olinga biso merci beaucoup merci vraiment papa na biso président Masumo merci na geste la joie qui a OK bon comprendre bato bazo vivre na biso na ignorance na semblant mais na cesser bazo reconnaître bolamu ya belle vie bazo reconnaître la valeur ya belle vie azali champion solo to kobanga te belle vie azali champion solo to kobanga te nzambe ye azali
Yaya. Mais oh Miss Lolo. Miss Lolo. Miss Lolo ko la batte ba monter fois na yo. Voilà. Vidéo Zali, vidéo. Aïe aïe aïe. Miss Lolo. OK. Maman, Miss Lolo bengi be fila patrona. Miss Lolo yo po benga la patrona. Sengi pe merci. O sengi pe merci. Na geste belva sali yo. Voilà. Miss Lolo za lokuta. Miss Lolo ma ko l'ex chauffeur mbongo. Azana chauffeur. Mama, Nzambe, nazi pasi. Nako ya. Donc quoi était? Kao debout. Oui, maman Miss Lolo. OK. Pamela Matondo. Ce qui t'a la boya pena oyangako. OK. Te biso toki Boyo senga nani? Mama, te emso na senga na bosana. OK. Mama, Miss Lolo, yo, yeko, ina vidéo pe. Voilà. Et merci na la patrona, Belvi Kandi, nekonanga mwasi, yo benga Belvi nekona mwasi, mais fait comme ça nekona mwasi, maman bo, orobota Belvi. OK. Yo za maman Belvi, za koko lolo, tala le ngebi mabe wana, na ko tia vidéo wana boko mona. OK. Mama nanga Miss Lolo, Miss Lolo. Koko Lolo. Nasengi merci. On peut sa belle vie, merci. Voilà. Et en tout cas, vraiment, tu sais, dans la vie. Si bon finga, tu n'as semblé, mon client, mon akake, bon finga. Tu sais, dans la vie, ce qu'on a moutou, il y a koloba mingi, babilo konde komaka. OK. La koloba loko moko za très capital. Aminata son père. Alobaka. Aminata son père. Voilà. Aminata Loba. Aminata Loba makasi. OK. Mais au grand jamais, namona moi na moi soana a ignoré belle. Je ne sais pas. Ce ma vidéo ça va la kisanga. OK. Na habité ce que Aminata finga belle vie. Na habité. Pour l'année na PC exemple Aminata wana. Parce que avant de nanu atala nanu na koki ko bébé ça tant lelo soki musole kaboli bisonga na koma na SB mais na sa reconnaissante na moi si wana. OK. On a monaté Aminata son père a toute la belle vie bordure non na monaté ozomona asa reconnaissance ata lelo ke ya koma na SB ye azana na nini kota babakuka. OK. Mais mon colo moko ta nete la belle vie parce qu'elle se reconnaître ata $1 à belle vie na joie. OK. Miss Lolo, au mono bimi na poissa. Au mono bimi na poissa. Il fallait battre sous voice oh ya ko senga lisungi tanga bakuki na bango kufaki. OK. Pourtant on kufa moi la grande sœur na so moi la grand frère na kufa bakuki. Miss Lolo yeki na nini on a maison senga ayaka na bureau. Mais ça lobi ke yango jour au belle vie benga ka tendance ba ko kanga Miss Lolo. Vidéo wana ya ndeni batandasi bazana hôpital. Na kanda wana. OK. Bazana hôpital na kanda. Na bisenga na bango na banzala na bango luka lisungi nene obima patrona na matanga kuna. OK. Nde bayaka bayako senga Belvi mbongo. Kokoma pa komi na ndenge batandesi na hôpital babimi basala fara Frida leka tendresse mtamona ka abengi tendresse. Ya kotala mutu nani Miss Lolo na moni ana kanda nani. On Belvi na tournage na bandal. OK. Et que ça la tango ya ye. Tango ya ye la police ya kate. Ye bakangi ye. Marina la bamdana na bureau ye moko. Marina bengi abi Belvi a Miss Lolo ya ki a po bebe se ke zonga ngana na tournage. Ya bité maman ba transport wana na vanda kana patienter. OK. Mutu ya bengi tendance bakanga Miss Lolo. Akoma kata tournage de poya ko futa ko futa Miss Lolo mbongo ba tika ina parquet. Ko Belvi futa $200. O abimisa eli ko na ngwa sous $300 ya contribution matanga ya leki na ye. Apprécié. Voilà. Mais tu sais, dans la vie, il faut être reconnaissante. Pour ce qu'on a mutaba ignorance, babilo connaît bandoya. Tala le nana ndimai ka Miss Lolo ko benga Belvi la patrona. Personne. La patrona, ndengolanga mwasi, merci na geste au sali, na zoaki yango. Maman, oza muta sonité. Voilà. Boza bata sonité. Yango moni
babiloko ezobima ekumani mwawanga na ezate o comme ça Belleville on dirait anniversaire non dirait mbandano place bino kuna bano kuta na batata batu na boulevard Belleville azala te na classe Belleville na classe otanga tango bino kuna bakosala bokibombanda na batata batu bozobanga ta basi na bango kilo basi na bango te Belleville tinda bino ta lelo yo kovandisa mutu lokola essence ya gola avant na kiti pas traiter Belleville tala omoni ngako mon avant na kaso na vandi na otala kaka tena chaka na si voilà ozomona tala bosilama yongo moni nzambe pas zola ta venu bino kaka ekobima otike écriture na défaut yoza mutu oyo ko vanda oloba na Belleville OK yo ba tourner ça Belleville na tourner ça aussi OK la patronne vraiment na kuna bane na ngoko kokate mais la patronne après si na pe ron la tournée ko en tout cas Belleville quand a tique écriture na défaut mais yo kaka mutali boso lelo yo comme ça Belleville anniversaire na yo voilà Belleville nga mobali na yo voilà nanzela kumono mona Belleville jamais nanzela nana liaki biloko abato kindobika omona Belleville nazala te hein BBC tidiki no omona Belleville nanzela wana bianga nali omona Belleville njela wana omona Belleville njela wana te au tokoni ngana ningisa omona Belleville njela wana omona Belleville njela bino wana te siko pourquoi bonno comme ça Belleville au anniversaire na bino boy Miss Lolo na njela Johnny Chaka omona Belleville voilà na tuno nanu point faible na tuno nanu nanzela ya desiye denge achikicha chacha omona Belleville nanzela wana tango ki mabandel periki kuna omona Belleville yo tendresse yo mama mukolo mama kokpo kotazo bina kotazo dasa bapomba kotazo papimba fu kotazo omona Belleville nanzela papimba fu OK omona Belleville nanzela fa po yo comme ça Belleville au anniversaire na yo OK yo ya gola tango zo kwesa conteneur asaka tola na Jimmy Limbondo mona Belleville aya osengo ta tour ya gola pesanga muta bongo yo mona camarade na yo ta ba place bino bo kita plus bas OK oyo finga Belleville tongo poko mini Belleville na muninga na yo boko sila na kana Davina OK boko si yo mama bino bimi zoba bimi maintenant mais bazobele la papel lombeti yaya bakobela papel lombete elombe azala trop kota makambo na bango te elombe sukari ayo kota makambo te baresi kobela papel lombete bino lobaki elombe sukari afuka maza mutakala kwa senga sila uka pardon bino bolobaki yango afuka masenga sila uka pardon ene tuni nanga ipower tangu bango bana ko finga papel lombe ba yeba kite kelelo Davina elle va choquer boyeba kiango te Davina apona sila na binote boko lela papel lombe bien yo zoom teli mutu kilo lokala bina remorque papa nini mwana leki papa na succès mwana leki papa na succès bo benge poani voilà bozo benga si réellement vie sila sa l'équipe appelle le na succès bobeli papel le poani Davina na choqué binoté akobimisa bo tawa maman na bino obeke loko Pamela c'est très capital Belleville ko kita plus bas boité Belleville jamais ko komi to tchango no zong sango no Pamela zong sana il y avait Silas tout zong sana nous voilà zong sana avait Silas ah non tozongisa nanu toyoka lisusu peut-être bokanisi tozala bapreuve bokanisi bokosa na matata lelo chilobi nakoswata na stade mobimba na mafinga na alango nakoloba na bitumba toumeka na makasi ya beti mais tellement na au-dessus de la mêlée moi ça noko na likolo au sommet nakokita te na baraya miki eloko na otambola nzela moto boma mombo oloba azofinga azoloba napeso valeur soki na répondre osenga na moto boma nakorépondre otenga na moto boma te yalobi arépondre a bato te soki arépondre akoma moto liboma tieno ya Miss Lolo tia Miss Lolo tia Miss Lolo toyoka Miss Lolo tokoyoka bango misato
prompté déjà même permettre qu'il a laissé la chauffer en bongo. Voilà. Donc déjà bah au sunaka. Voilà tout ça comme vraiment presque na souka ya émission oyo parce que tu Belfi la patronne. Ah, de onanga moi si geste au sali et prouver que olinga biso. Merci beaucoup. Alinga bango. Bongo passe hein. Siko bocha mnopo ani. Baby quand nous trouvons kabala jamais. Alinga mingi. O bana mama baba tunyoso. Et là problème te na linga yo. Et là baby zo sur la tête to solika madame. Abana makambo na liboso batu nyonso. Mais lelo ba reconnaître ngo lisute. Pamela monsieur Sile. Batu ba reconnaître ngo lisute voilà. Il faut la bossa ni. Non quand un jeune est prince, il faut na kata passer kumani. La patrona, muto atike écriture na défaut. Bon finir sous Belleville nini. Beaucoup l'obalisation son nini n'est pas Belleville tandis que Nyon sont déjà quand qui bossa la Belleville, bossa la Belleville, beaucoup mais ça Belleville ndenge Nyon sont. Bon mais vitata vidéo mo ya mutu mo famille libota. Bon ya na gérer comme tox, c'était pour gérer comme tox. À côté la Rabdani, à côté la Rasila ou à propos ayeba la vérité te ya makamba pechanga. Bon ya ce qu'on a sika ya nouveauté. OK. Ok, merci beaucoup. Tu as vraiment souke émission na biso bien kazanga. Tu vas retenir nini pour l'émission qu'on a lelo. Tu vas retenir en Oboye. Davina Aboua. Aleki Vie Silas. Aleki Ekumani. Suko ba niamana mike bango nyonso to wana. Baba mesa o Davina chaka makolo. Davina sa likolo la bino bana lelo timo kilego sila. Moi sa taille, moi sa mbongo, moi sa gulo kwa Davina. Moi bon soyez exacté. Teni boye. Davina Aboua, aleki Vie Silas, aleki Ekumani, ba niamana ta mike baba mesa o Davina chaka makolo. Ozomona baza biloko te bana lelo timo kilego sila. OK. Davina l'équipe bino bana lelo timo kiloko c'est la bimisi mama bino mbendre tala nanga bimisi mama bino mangoto bobo OK. Eh Davina opesi ya attention okati ya singa soutien Davina okati ya singa soutien eh mama voilà c'est bon c'est pas une émission oyo ngakuto sepela nango yo mta ko finga nga mama nanga ah mona yu commentaire ngo eza passe to trouble bino mitu ya to ba pete boyo luka nini voilà boluka ya ma tone pa na ma chera mwasi okotele oyo ko luka nini tension te en tout cas tension émotion ya ba bébé ya ngona vina pesi mama na bino émotion merci beaucoup à mon vieux propre Jean-Paul Kafinga Motema maman Nancy un grand merci à mon vieux propre Tito Dacosta et merci à Jana Banaka ya Motema Rodrigue Bangala na Italie Johnny Loma Aquarium qui le a Congo 10 fois belle et merci na Yomoko Pamela merci na Dipine merci ba bonne guérison à Samiga Amba et famille Bota Mobimba Jema Ibele Mamoulou ba mes condoléances à toi et famille Bota Tolobi toujours famille Bota Oye famille Bota focus ce qui nous a zone unité to kokutana merci na Pamela merci na Enoch Luzolo azaki derrière la caméra pour image azaki toko bona banda kuna bino bo monango merci babi mona star aza star bientôt anniversaire ya Enoch Luzolo yo mtozaka na mona suko yo kaka Enoch Luzolo ozaka na kilelo ozalaka wapi anniversaire ya Enoch Luzolo yango wana le 24 awa soko tindele Enoch ameta ma ya 500 ata maika ya 500 grâce à ye bomona biso mbenzo labo ata ma ya 500 so botine pas Pamela Matondo et comme pas Enoch Luzolo. OK, merci beaucoup to komi na souke émission na biso bo s'abonner bo liker bo partager vidéo vraiment et ça la biso vraiment très kitoko ba commentaire na bino na pe bo commenter que ça la biso bien poto améliorer que ça la bino musala kitoko bato ba finga ka biso courage na bino bo continuer ko finga parce que biso to sala ka musala auto yekola to sala ka musala auto pona obino bolingaka. Merci beaucoup na papa Faustin Ngomo de Bruxelles, maman bébé c'est Gemma, la maman qui dérange, regagne Ngo ma garçon Paris, Natacha Gola la patronne de Tessali. En tout cas, Naza un peu malade mais musa les autres benga biso kaka kosu les autres déranger nga yango boyo kapita voix nanga eza bien vraiment te tozo sala musala ka ndenge bolingaka. Merci beaucoup na Enoch Luzolo papa na Victoria mona star Azastar so bon moi c'est la bilili boza grâce nae tozo musala ka musala ndenge to yokanaki. Merci beaucoup aussi à Davina Aboua maman sociale mwana mwasi elombe cc à quoi ici nzete ya baoba na se
merci beaucoup aussi à Poutine de l'écriture de film à Kitoko couple croisé au Yachela Kibiso vraiment film ezo ke de Kitoko makasi bo s'abonner bo liker bo partager vidéo vraiment et que ça la biso bien bye.